artiste moko susu akokende basimba image oyo mpe basimba profession oyo artiste wana kala te akokende ye mpe ndenge aza de baliaki ye deja atambolaka apushwa pamba aza mwana mobali akokende parce que bayokaki ndenge nasakolaki mais lelo oyo eloko wana ekokisami vraiment nakolobake eza lokumu te mais ezali soni mpo na biso batamokili toboyi koyoka nzambe nalobaki esi baliaki ye deja baliaki ye kala donc oyo ezotambola ezalaki pozwa pa bazalaki deja cible donc lelo oyo ntango eloko wana esalami nayebi te papa nasili mpe na maloba nde naza boye na mai ya miso na motema na nga nasili maloba yango nalobi ke nzambe apambola chaîne oyo mpo soki boyokaki nga te bolandaki peut-être bachaîne mosusu efingaki nga mais lelo oyo nzambe alinga otalisa te ke azali nzambe mpo eloko ndenge esalami boye ezondimisa na bato ke nzambe alobaka pende ya solo epuis chez biso ezali chaîne oyo ezoyamba basala nzambe ya solo artiste moko susu akokende basimba image oyo mpe basimba profession oyo artiste wana kala te akokende ye mpe ndenge aza de baliaki ye deja atambolaka apushwa pamba aza mwana mobali akokende ndenge papa Kadiomba akei boye eosila te mosusu mpe azolanda lisusu kane oyo kaka oyo azolanda lisusu donc eza eloko nayebisa bacomédien baya koluka ngai to yo oyebi ndenge nini tozosala toutes les façons tokota contact na bango tosambela mpo na bacomédien nyonso me molimo na ye ebandaka ekotuma te ata lelo bakundi ye bokomona dossier kolamuka c'est rien que de la politique eza eloko moko eza na kati ya politique nde esali ndeko na biso lelo azala invité parce que ntango nzambe atalisaki nga nzambe ayebisaki nga nini abi c'est la politique qui va éliminer plusieurs c'est la politique qui va éliminer plusieurs artistes. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate
Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, boza ebele bokota la biso. Merci na confiance, merci na fidélité. Merci na batutu balingaka Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bandeko balandi, ezali sengo pe plaisir ya koyeba ete boza ebele bokota la biso na Mbujimai, Katakokombe, Gemene, Kikwiti, Lubumbashi, awa na Kinshasa boko benga. Merci mingi na bapel na bino. Un grand merci à notre sponsor, Yé Alembara Bisote, Nzambe, Jésus-Christ, Yé Apesa Biso Pema Ofele, Apesa Biso Makoki Ofele, Asala Biso ke Chebiso Télévision Talama, et Yébana Monde Mobimba. Merci Nabino Nyonso Pe Oyo, Bolinga Bisote, Nzambe Ya Pambola Bino. Merci na Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Merci na Dinij Mosolo pour la montage et puis réalisation. Na bosanité molonga inanga lidi mukadi bandeko balandi tozali na sango ya mawa ya ko informer bino ete to uti bongo ko bungisa moko ya ba artiste comédien ya munene ya mboko yo malgré akotaki politiki mais esengeli boye ba ete azali bongo moko ya ba artiste comédien oyo to respectara mingi na mboka na biso pe à ton âme Papa Kadiombo. Bandeko balandi l'autre fois na émission ya prophète Ezekiel bomona kindenge alobaki ete Nzambe alakisi ye tokubungisa bongo moko ya ba comédien munene ya mboka na biso biso tomona ki oneti ba blague mais na kolinga avant to kota na mozindo ya émission lelo botala lolenge nini prophète Ezekiel a prophétisaki pona liwa ya papa na biso Kadiombo kasi Nzambe atalisaki tolanda ezaki bongo semaine passée totala vidéo oyo et puis tozonga po ete tosala analyse sur ça. Baptiste nyonso par année babandaka kokufelaka Baptiste et puis au moins neti ndeko na biso totika biso awa lelo azate bomona kaka artiste moko susa okende basimba image oyo pe basimba profession artiste wana kalate aokende yepe nenga za de balia qui est déjà atambulaka pour soi pamba mobali to mwasi aza mwana mobali aokende bandeko balandi bomoni vidéo et lobby tobi ko tchaba commentaire tozala prophète Ezekiel yango na lobby na lukaye na lombangu mingi prophète Ezekiel mbote mbote papa chic mbote na mama Lydie mbote na balandi nyonso ya Chebiso Télévision. Merci beaucoup. L'homme de Dieu quand même dans le sang parce que nous émotionné na prophétie au Pesaki quand même dans le sang mon Nzambe to pesi yo merci to kumisi yo Nzambe yo olobi ete na telemisi bino lokola ba sentinelle pona ko veiller ko tala makambo yozoya na kata molili et puis akoloba na kata mpole papa motema na biso ezoki pona mauvaise nouvelle oyo yo lobelaki biso mais biso tozangai koyoka monde atie telemaki efingi ngai elobi nazo luka base elobi naza muta lokuta quand on a telemaki na lobi ete ba comédien nyonso ba luka ngai tana baki makama mama chako batebele bafingaki Zambe yokela biso mawa Zambe sunga biso ete osimba mitema na biso toloba o eza par na yo et puis totosa mibeko na yo na kombo na Yesu pambola papa chic tobondeli bongo amen amen moto na Nzambe toloba ngo zali nini zali kisi tozaka bo Nzambe touti kota la vidéo oyo olobaki ete tokobungisa moko ya ba comédien ya munene ya mboka na biso mais lelo ekokisami et c'est réalisé impression des années nini vraiment DG Chic na yo ki passe makasi nazolela na kati nanga po ete eloko ekomi esali nga penda pasi esali vraiment pasi na banginga moko Nzambe
et puis na bangi lisusu batu oyo bafingaki nga bafingaki chez biso balobi chez biso ezali chaîne bayambaka ba faux prophète esali pasi po ntango tolobaki makambo nyonso tofingamaki. Premièrement, mama ntango akufaki mama Shako namonaki molimo na ye et puis nzamba yebisinga alobi ete après mama Shako ozala mwana mobali kaka ndenge batali na bilili mwana mobali nde akokende aza pe artiste mais artiste monene akokufa et puis nalobaki kala mingi te image ezali wana tangu nayoki yango précisément na batongo awa esalinga nzoto malili donc esalinga pasi nakoloba eza kisi te ezali vision lelo oyo tangu tolekaki yo za témoin omoni combien communauté congolaise nyonso soki penza na bane kotambola boye bazwaki nga boye banya batumba ngai babumi ngai basali nyonso bakoki kosala parce que bayokaki ndenge na sakolaki mais lelo oyo eloko wana ekokisami vraiment nakoloba ke eza lokumu te mais ezali soni mpona biso bata mokili toboyi koyoka nzambe nalobaki bacomédien na problème na bango te mais namonaki révélation nasengaki bamema ngai pa mama Shako bato baboyaki bolandi bachaîne ndenge efingaki ngai nalobi nzambe ayebisi ngai ke après mama Shako mwana mobali akokufa azali artiste comédien ya monene kala mingi te lelo papa na biso atiki biso olobaki basi baliaki ye nalobaki esi baliaki ye ye deja baliaki ye kala donc oyo ezotambola ezalaki poso apa ezalaki deja cible donc lelo oyo ntango eloko wana esalami nayebi te papa nasili mpe na maloba nde naza boye na mai ya miso na motema na nga nasili maloba yango nalobi ke nzambe apambola chaîne oyo mpo soki boyokaki nga te bolandaki peut-être bachaîne mosusu efingaki nga mais lelo oyo nzambe alinga otalisa te ke azali nzambe mpo eloko ndenge esalami boye ezondimisa na bato ke nzambe alobaka mpenza ya solo epuis chez biso ezali chaîne oyo ezoyamba basala nzambe ya solo moto la nzambe sikoyo lolenge oyo ndenge tokokendele nzambe apesaki prophétie sur moto monene akokufa neti papa Kadiombo est-ce que oyebi ye nanu prophète bon papa Kadiombo natalaka ye kaka na télévision kosolola bena tosolola mpenza te mais namonaki message que après mama Shako papa Kadiombo akokende nasalaki toutes les façons nakota na contact na famille na bango mais talama tema ke nazalaki menacé yoyebi nazalaki menacé makasi ba artiste banaye kolukisa et puis batu banaye kolukisa koluka ndeni ya kodétruire nga tant nalobaki makambo ya mama Shako donc eloko wana tango ye kokoma moi au fond de moi je suis vraiment attristé mais nayebi eloko moko ke ba comédien nyonso nalobaki ke ba comédien ndenge batu balobi ke ba msusu balobi ke za ba contrat basali na kisi non eza problème ya ki contrat te eza problème ya pouvoir eza problème ya eloko moko bon tozobanga koloba pe na télévision donc ezali otobenga eza pacte eza sacrifice esengeli esalama même ndenge papa Kadiombo akei boye et aussi la te mususu pa azolanda lisusu kane oyo kaka oyo azolanda lisusu donc eza eloko na yebisa bacomédien baya koluka ngai to yo yebi ndenge nini tosala toutes les façons tokota contact na bango tosambela mpona bacomédien nyonso donc eloko nga nazoloba eza nga te eza nzambe nde moto alobaki c'est la raison pour laquelle nazoleka nazoloba donc ndenge kokisami boye bandeko oyo batikali bacomédien oyo batikali bafamille oyo bafingaki ngai bisika bazali base repentir na bachaîne oyo efingaki nga bisika bazali base repentir babongola mitema bayoka ke bayeba ke dans notre pays, il y a aussi des prophètes au Nzamazo qu'on utilise. Mais l'homme de Dieu, Sikoyo, Ndenge l'autre fois, c'est qui prophétie sur Maman Shako, Olbakete, et Sengel Maman Shako a aussi Kusaye. Mais jusqu'à présent, Maman Shako a oumeli na ndako malili. Toko ebate molimo Maman Shako za kilo e ko boya ko kene na lilita. Bon, toko comprendre te ba ko prononcer kaka makambo. Maman Shako a ko poussa. Mama Shako alobaki moto nyonso kolia mbongo na ye akosepela te na ligne avant de continuer na sujet wana mais kompi ko tcha mwa liloba sur Mama Shako est-ce que beaucoup ko samela nzambe te Mama Shako apema na kimia apparemment zo réclamer loko moko boye oyo peut-être eza na ndenge mwa ya ndenge sengalité processus ya Mama Shako parce que tango molimo ne yaki tosolaki na ye asolaki na ngai
et puis molimo na ye bane ko senga de toutes les façons de justice et salama et puis alobaki akobundisa mutu nyonso oyo participer na kati ya kokufa na ye oyo nalobaki yango nalobaki ke liwa oyo ya mama Shako ekolamusa ba dossier presque ebele ekosala ke batu oyo ba participaki na liwa na ye bango pe bakozala châtier et ba misusu pe bakokangama na sakolaki sire yango na baki oza facilité akokundama facilité et puis j'ai donné délai à 40 jours lelo tozana ba pandémie mais depuis akufa tozokende prépare ba 40 jours donc ça veut dire chose impossible un artiste oyo ministère ezali oyo ezolandela bango mais ekoma keno po bakunda c'est tout un problème donc yango oyo tozana yango donc ye azoko réclamer molimo ne ezotambola ezo réclamer donc ngai naza mosakoli na yaki na lobby soki bato baboyi nasuni eloko osala te nga na otala kaka me molimo na ye ebandaka ekoturuma te ata lelo bakundi ye bokomona dossier kolamuka kaya mama Shako wana ekolamuka donc akozala moto akoturuma te mboka oyo panda inani molimo basimbele oyo nazosema molimo ne koturuma te mboka oyo panda inani bakomona yango sikoyo mama Shako moto na Nzambe yebi bien maloba bato bamonaka bibembe baza batakisi yo komona bato akufa oza wana babingo medium te naza medium te nazali prophète amonaka ba esprit muto akufa aza déjà esprit soki bato ba penser bongo nani Saul tanga moni ke nzamba zolobela ye na lirim tunum te nzamba zolobela ye na prophétie te akena ko luka mwana mwasi moko mwasi wana belaka ba wei tango abeleli molimo ya Samuel abimi ba sololaki Samuel ayebisa lobi ke ndengo la musinga boye otungisi kimia na ngai yebaka ete lobi yo na mwana no ya liboso boko rejoindre nga awa si abeli bakokufa Samuel asakolaki mpo na ye basololaki na mutu akufa kosola na mutu akufa eza nango kidemo te nde bato balobaka kosola na mutu akufa eza nango kindoki te kosola na mutu akufa eza nango soki boye te ezali ke Nzambe afungoli yo misu okutani na ye ayebisi yo ce qu'il faut soki ayebisi yo esili medium ndeza ba medium elingi koloba bato bazo ko invoquer des morts mais nga na invoka mort te nga na kutani na ye dans l'impréviste j'ai rencontré l'esprit na kutani na ye ayebisinga pourtant on a zuma mama Shako ayebisinga je n'étais pas seul j'étais avec Dieu m'a parlé pour lui et après maintenant cet événement il m'a parlé pour un autre artiste au Seigneur la kufa donc cela veut dire que na invoka ki bango te mais Nzambe nde mutoye alobi. Vous comprenez? C'est différent avec medium. Medium azali oyo asali ba rituel pona ko belela un mort o azali na kati ya tombe. Nde ba bengaka medium. Ba rituel wana nde azali satanique. Tant bazo belela rituel, ba osala rituel, bazo ko invoquer esprit na ebisika azali na kata région inférieure. Esenge molimo ne sanini ebima. Wana eza mabe. Mais ngana kutani na ye. Molimo lobi même ne to tambolaka boye. Eza na bato ebele ba kufa ba tambolaka. Bao bazo réclamer ba bien na bango ba oyo ba boma bango injustement ba oyo lelo ndozo mona eza na mutu so moni abomi mutu obomi mutu o comprendre te obomba ki dossier mais dossier lamuki ba yo ko kanga yo ke yo ndoza meurtrier donc cela veut dire que mutu wana yo boma ki ona molimo ne ekotambola pour esa la réclamation lelo molimo ne ekokutana na un homme de Dieu yebiseke mutu abomanga kingande et salite ka comme un médium donc c'est loin de là. Nous sommes des enfants de Dieu, non des médiums. Lelo yo président Kadiombo azali susute ou azaki mompandi sangope neti biso mais malika azaki président ya ba comédien. Mais sikoyo famille na yo batikali oyo ba kolela babi ndeko na bango abelité. Ba kotelaki bango, ba saccager biloko, ba beti bango, ba sel ko sala après 5 jours président coach hôpital akufi. Bato nyonso basali makambo wana tope o basala sima ya liwa ya président na biso Kadiombo malgré que Nzambe ya souhaitaki que atika biso nalingi oloba moi le banton que prophète nini oyi koloba na bato oyo musana banko sa bato mabe koluka liwa ya bato pe koluka échec ya bato ezali vraiment mabe makasi et puis événement wana ndenge elekaki eza problème nini ezali omoni bandeko na biso ba comédien ba comédien na kati ya mboka na biso bazo ko incarner pouvoir bazo ko incarner voix moko autoritaire na kati ya mboka mutu nyonso po a transférer message esengela zwa ba comédien raison pour laquelle esengela ba comédien bazala na tata molimo oyo azali bien formé ope azoko
kobondela mpona bango kotika bango na maboko ya Nzambe. Ndeko na biso wana bato basali bongo c'est rien que de la politique. Eza iloko moko eza na kati ya politique. Nde sali ndeko na biso lelo azala invité. Parce que tangu Nzambe atalisaki nga Nzambe ayebisaki nga nini? Abi c'est la politique qui va éliminer plusieurs. N'attend comme Moutouté. C'est la politique qui va éliminer plusieurs artistes. Je l'ai maman le maman moké lelo yo to yo ki basango bato ba koloba parce que maman Olive Lembe to bana maman Olive Lembe oyo asunga ba comédien oyo ayokaka pasi ya ba comédien soki comédien lelo yo akozwa maman wana vraiment Nzamba pambola maman Olive sika ozwa mi Nzamba pambola bela nyonso ko sala pona ba comédien mais okomona maman na nyonso oyo asalaka pona ba comédien ba ko accuser babi comédien nyonso akena pene ya akena kinga kati na poison. Yo kolobani en tant que prophète. Vraiment, wanezali barime ya bato nga spirituellement. Naebi que c'est le pouvoir politique. Le pouvoir politique ndezali derrière ya ba makambu nyonso ozomona na kati ya ba comédien. Pourquoi j'ai dit ça? Dieu a donné des raisons. Donc, tant on a zoloba, je parle comme un prophète. Je ne suis pas ni politicien, naebi ata ma politique yoanate, mais je parlais quelque chose que je vis. Soki barime rebima ki bongo. Je n'ai pas de preuves. Mais on a la et ça que politique, artiste comédien, base à la musique ya politique. Base à la musique na bango, ba éduquer mans. Parce que au moni mutu soka sombi mutu ka esika. Et sengaka mutu ana asala combien de sacrifices. Vous comprenez? Cela veut dire a sali trop de sacrifices pour asoma mutu kasika a économiser mbongo, a sali ça lui a pris en quand même du temps. Donc c'est la même chose avec chaque chose. Donc cela veut dire que tant yo déjà comédien au komi ko kangamana batu oyo oyebi ke batu wana bazali na makasi, batu wana baza na ba entité négatif, batu wana baza peut-être na ba puissance négatif. Tant yo bandi da ko s'attacher na bango, oza na protection ya Saint-Esprit te. Yebaka eke okoliama na yo okoliama na yo yango moni lelo oyo zomona tangu nga nazosako na bike bakola bato nyonso moni wana balanda mi wana ce sont des pouvoirs eza ba pouvoir yango tout nzambe okoloba na masese na bite okobanga boloko to zoloba na masese donc bato ba comprendre kaki okoloba. Je parle comme un prophète. Jésus est mort à énigme. Donc, bateau va comprendre. Donc, il n'est pas tard. Naba comédien, baya. Malgré tout, bokolia na bango, bokolia na bino, bokomela bino supanga inga ube ya pondu, ube ya nene ya chibelebele, ube ya nini. Problème ezate. Malgré tout, bokolia na bino taba, bokolia makaku. Problème ezate. Mais la chose qui est importante, boluka basala nzambe. Boya, moi nabenga bango. Baya to sala mabondeli, bokene botambola na batu na bino. Po soki bo sali bongo te, tokolandana. Bakolandana parce que oh Dieu m'avait dit mususu akoende lisusu. Kana neo bokomona lisusu. Moni ndeko na biso Guy Mario oyo azali mongo artiste dans le groupe ya Moyombe Gauche o lelo aza na souffle presque ya suka. Wana niveau comme le Seigneur Nzamba cha loboko na ye abikisa ye ndeko na biso akondi azalaki na hôpital ya maman Olive Lembe bazuye bazungisi na ndako docteur alobete niveau comme le Seigneur Nzambe asala docteur balembi bazui moto bazongisi na ndako pona ka ya ndeko na biso Guy Mario yo koloba nini maman Olive bundi po azalobi comment esimbi nanu te Seigneur Nzambe acha loboko na ye okoke pe ko sambela ye azano na ndako naza spécialité na koloba mais soka na chema koloko na biki wana pena na mikumisité so na cheka makolokuna abiki parce que na chaque génération Nzambe apesaka pouvoir ya kokamba fonctionnalité moko pona ba artiste comédien actuellement Nzambe apesi ngai aura ya kolandela ba artiste comédien pe ko bondela bango naza lokola intercesseur na bango Nzambe ya ko yande nya ko bela yo ne faut que ne verrier so ni to kene na memi yo epa na ye sama malamu mingi. Oui, derrière la caméra, nous allons bien parler ça. Mais nous avons dit que nous avons dit que hémorragie. Ils ont hémorragie. Ils ont landana. Donc, nous avons hémorragie. Donc, au moins, nous avons dit salama. Au moins, nous avons dit salama. Ils ont un artiste moko ou a sexa batuma kasi. Ils sont allés à la télévision. A sexa bino bozo bozo quoi pena non seka. Akufa liwa moko mystérieux. Liwa moko mystérieux. Yé pas dans la kata liste wana. Sous kufa atayo moko prophète finalement. Nzamba ko big c'était quand nzamba bi so rappel si penani moyen ko big s'appelle zali. Problème est ça que et c'est ngale batu ba yo kande voix ya Nzambe.
bayoka voix ya nzambe tango nzambe azoloba na basakoli bayoka voix ya nzambe problème ezali bayoka banganga te mais bayoka nde voix ya Seigneur Jésus Christ biso tokosola na bino toyebi nde tokosala nakutana okutanisa nga na bango moko ne fiske ata liloba apamba na prononcer mpona kata hémorragie wana mona papa Masumu le blende ye ndazali bongo président ya bacomédien nyonso ANTPC solingi na mema yo na memi yo moto na nzambe. Vraiment, nous allons très ravis. Ceux qui sont indépendants par papa Masumu, nous allons trop ravis. Je vous dis, je suis sérieux. Tant qu'on a loba ki yango, likambuya après maman Chako moko okende, aza mwana mobali, aza artiste munene, na loba ki yango, mutandimanga te na fingami mingi mutandimanga ngote. O tango kobi na leli, tongo mobimbo na zoya na zo lela, pona yebi ndeko wana. Sikoyo na kolinga te loko wana continue. Il faut tokata hémorragie wana vraiment je suis déterminé après misoto bande to sala poto ko makuna. Mot de la fin na famille Libota oyo babongisi tata na bango leki ndeko oyo il s'agit de papa Kadiomo artiste munene mboka na biso oyo asalaki fierté ya ba artiste comédien lelo asasus na biso te atiki biso olobaki yango pendant l'émission que okomona liwa ekotelengana to okomona artiste munene na mboka oyo moko akokufa kala mingi te lelo na tongo tolamuki akufi prophétie na yo pesaki tomoni et c'est réalisé maintenant pour na ko éviter ba misusu pe ba kene lokola papa na biso Kadiombo yombo ko lobito so na caméra mais mot de la fin pour na famille pour na batunyo so ba kota la émission sikoyo vraiment mot de la fin ezali naza touché na leli tongo mobimba nzambe a consolé biso nyonso na lobate ka consolé bino a consolé biso nyonso tozali très blessé vraiment na lingi nzambe na lola pesa biso ka makasi et puis na osenga na ba artiste nyonso bisika bozali même ozana ba mituka bandako minene buka mapeka tokutana na kata hémorragie o eza très important surtout ba o bazotambola mingi na bakonzi eza très important sinon bo bandaka ko kanisa masakoli oyo po na chebiso masakoli ane kotika la kaka. Merci mon Nzambe. Mesdames, Messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci à Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Et puis du côté réalisation, Didier Jmosolo. Un grand merci à tout le monde qui ne cesse de nous appeler pour des idées, de remarques concernant Chebiso Télévision, chaîne Oekokani Nayo. Maneko Balandi, Nabandi et Sungabiso na moi Mayele. Moto Nzambe alobaki neti ba blague hein. Alobaki akomona moto moko ya munene comme des mois munene akokende kana mingi te. Mais tant on a kozong sa vidéo to moni maya lobi lelo esalami. Na yango to Mosala Nzambe to tika Nzambe ye moko juger bango to tika bango ya ba faire na bango na Nzambe. Donc ne ye moko lobi Nzamba lobi bassin na ne juger point. Donc voilà. Merci beaucoup aussi à ma femme Lady Moukadi. Merci à mes enfants, merci aussi à tous ceux qui nous appellent de partout. Katakokombe Mujima et Gemene. Namone bapel na bino namone pe bataki kwiti bobengi mingi. Angola kutukolobate. Nzamba pa molabino tokokuta na lobi suki yezo azongite. Bye bye. On fait tout ça deuxième émission ya Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutopasi intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Nde bisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boye bake, et y a une idéologie à sika. Donc,
soki papa to mama abali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo abali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga La santé, c'est gagné. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, est Kembe, ezali, ezate. bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote mbote mbala nyonso ya Chebiso TV boye malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir.